na bino nyonso ozolandanga Stéphanie La Rose awa na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Les belles dames ezali ndaku na yo, bienvenue. Ça fait longtemps que na sali ba vidéo, na bi pourquoi pas même une vidéo oyo ya maquillage on a elongi maquillage moko vraiment simple ko sala yo moko na ndaku. Donc na occasion nyonso olingi okende nango ezali show na yo. Donc na koloba mingi te na kotika bino moko bolanda. Comme vous avez vu, salima kikinanga pour une vidéo ezala vraiment rapide et na ko utiliser palette ezali naked heat. Donc exemple besoin utiliser palette ba comme ba couleur on azo salela et kozana C ya écran couleur on azo utiliser couleur à cayenne donc azo na coin ya misumi balende bozo mona na deux coin na nga ya misupe na benzi et na ko mélanger deux couleurs wana ya pete na ko tiango lokola couleur na nga ya transition na ko benda couleur na nga bien bobi ke secret ya maquillage ezali ko benda couleur après na ko couleur wana ya H nde na ko na se wana na coin susu ya misu na ngai bien na bendi ba couleur na ngai et na kwa kozwa dirty talk na couleur wana mususu na kwa ko mélanger na katikati ya misu na ngai bozo mona pona efongola ngai misu pe ko benda ba couleur na yo bien. Après on va couper la crayon na CMI sur vous allez NYX donc na combo ya plomb de non salé là après on va couper deux couleurs wana ya muindu ndo bozo mona mi balé na ka ko tiango na CMI sur na bendi couleur na sangisi yango bien après on ko tia crayon muindu na CMI sur et na ka ko couleur na o bozo mona na ko tiango na C wana na kaka na po na ko matina sukate et na ko tia mascara na ko tia mascara belete po na ko tia ba fossile donc ce exemple boso tala ba vidéo na les beda na ko tia lien na C vidéo comment takaba fossile donc ngani ka fossile o ya boye ezali rapide pona kolongola pe pona kotia. Donc, dans la tiba fossile, n'a bien de besoin mon wana. Donc, tia fossile n'a bien aux à la laisse. Après, on recote na elongi. Dans l'autre tia NYC Prime aux à la baisse. Donc, pour la baisse, n'a besoin pour nous garder elongi n'a ma futa ebima mingite. Et le quoi dans zubima na tia qu'il a une poudre sacha avant qu'il n'a tia fort de temps pour nous garder. Fort de temps n'a ewu mais la pour nous bimisa. Oui, donc ewu mais la mat. Donc, n'a pas collé poudre bon et n'a utilisé fort de temps aux alliés Fenty Beauty. Donc, on est dans le ça là, on a pourquoi donc on a bien des fort de temps n'a très bien. Et na kwa kosala la Elegant Pro Concealer pour na couper sa lumière na elongi donc na linga concealer au mingi non c'est plan nango pe na fo de teint ou Fenty Beauty vraiment ils ont balance ensemble na kwa ko benda concealer na très bien pour moi lumière baby que moi lumière ko ta na elongi ça la bien. Et pour nous vendre sa concealer na ko sala la poudre na ya Sacha donc na ko tia pour nous vendre sa concealer na bien. Après, on va conseiller la Queen Cover aux alliés poudre na contouring pour notre contour et le minanga est très bien donc je préfère que contour na poudre na monango rapide donc notre contour na bien de besoin monana pour notre bimsi lunanga bobi ka moi choco na mon contouring ça la bien et na ko bende lunanga bien na brosse na poudre ya MAC et na ko zoka ka brosse aux alliés et le côté ça na le côté na ko benda et lunanga na bisika on a checké poudre na ya Sacha pour na isa différents couleurs de besoin na koto msu mi chocolat koto msusu ebimi pembe. Après on va copacola fard à jour aux alliés à MAC na fard à jour au mingi parce qu'ils allaient vraiment bien couleur mon corps pour na poso mundo ils allaient vraiment bien pe kinana ba couleur mingi misu donc on tiango bien et na ko tia engingi se na ya gold deposit pe alliés à MAC na ko tiango pour na nginga po nazo kende fit les belles dames to nginga mukie donc na pas koli engingi se na elongi donc buta ndenge elongi na vraiment engingi après on ko benda biloko on a checké na elongi na sangisi yango bien et na ko couleur aux alliés champagne na ko tiango na kwa ya misu pona efungola ngai misu et na ko tia spray na elongi pona ko garder elongi na ngai mat. Après na ko tia mascara na C ya misu na pona efungola ngai misu mona to koti na lèvre na ko tia bino musique pona bino moko bolanda. Merci.
les belles dames. Donc, toza ananzela, tozo qui est mariage à Pasteur Maps. Eux allaient 25 ans de mariage na bango. Toza ana EMB les meilleurs. EMB c'est hello. Bonsoir, bonsoir. Donc, toza toujours na EMB le client azati, toza seulement biso mibale, n'est-ce pas? Tozo une amour, hein. Toza toujours na amour. Ouais, tozo qui est dans 25 ans de mariage, 25 ans de mariage. Biso zaka la 2 ans. Il y a mariage. Et bon, ça dit 25 ans de mariage. Est-ce que tu peux te coca? Bien sûr, avant de commencer à 25 ans, il fallait le cas 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, non, on dit ma semaine. Par la foi. Par la foi. Donc, c'est ça. C'est le fondement de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu qui est papa? Le lopé, bon, et puis en aïe, le lopé, pour nous rappeler à Bino. Tout ça, quand on dit. Donc, tu qui est Bino. Les pasteurs, ils ont dit que tu as dit que non, ça, au milieu, tu l'as déjà héritier. Non, même chose, on a bien, bien, Mike Kalamba et Moïse Mbi. Parce que presque chaque jour, chaque jour, les belles dames, donc, comment faites auto que des babys qui font la rouge noir ou bien noir rouge, donc il y a un bon moment sur la tiba rouge bouillé. Donc, ça pour la concordance, et MBT, ça parce que faites auto qui n'est pas comme dans la période de Christmas, période de Noël, rouge ça a toujours dominé dans la couleur, donc il y a un pasteur à poni, couleur à rouge noir ou bien Alléluia. Alléluia. Yonde mulungani nanga Zamba pesinga Naponiyo Lokola damuna eva Ozala wanga Pona libera c'est pour le mariage. Pasteur Max. C'est pour le mariage. Je lindo. Mayemba.
bandel po comme na suka nzambe apambola bino nyonso ko bosa ntso ko video oyo esepelisi yo ko aimer yango et ko sala nga bien pe ko bosa na te ko zala abonner na chaîne na nga ya La Roche Show avant obima et ko sala nga bien mingi ko bosa na te ko na nga na tu Congo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci na mtolanda kangai wana tukutani à la prochaine tinate et community na bye.